Merci bandeko balandi ato comme moi pendenge to mesina ko kutana ko sola masolo ba imboka ko sola masolo ba congolais lelo na bandi na mboto te parce que tant que okende to kola to kolamuka makambo beleza na mboka na biso Congo na to lali to lamuki na moni ndeko moko azabongo na Ligue des Jeunes na IDPS akeko porter batu ya IDPS et batu ya OVD na ba David Mukeba o atali bongo conseil ya chef de l'État ndeko na biso nde atali makambo o etali banzela ba construction ba réaménagement ya mboka na biso Congo misale belé etali makambo na secteur na yiwana na kosolo la masolo na ndeko wana ke kotika amis plainte oui eza bien mais to boss ne loko moko mokonza mboka alasaki 100 jours lancement ya 100 jours baso de moutons nde boko le banzela bokasa wana nzela ya kisenso bolandanga bien na boyi lobi et comme que batu bakufi bola tsana mutu ya chef de l'État oye matete o mati monte na kisenso nzela d'État nzela esuka place moko wana batu ba ko continuer yango za service nini mais c'est le beaucoup messe ya commune ya kisenso gouverneur ya ville de Kinshasa directeur provincial ya OVD toko solo nan parce que nzela botikeli batu wana botimoli botie mabulu nzela etikali mbule beti bandaka batu ko kenda banzela botimoli bo assurer sécurité morote na population a voté bino na se ambula et c'était dimanche il faut pas que de l'église bazala ko ba kende ba makamuna bino ba voter bino le botika ba président de la république boko ba député boko ba ministre boko ba gouverneur lelo o bandaku na bango ike na mabulu o bino timola bo bongisa bango nzela na lebi nzela kisenso nani azana commission de suivi ya 100 jours à mokonza mboka wana député moko ya kisenso aza grafa propre na oko tala kaka boy mususu babakisi le mususu député provincial député national vice gouverneur na commune toujours à kisenso bana kisenso quartier Sola une année sans maille na bibo ya quartier Sola une année bazana maïté na kisenso ezra école yo tanga institut Bikanga école tout aratolo église oyo kenda mikolo nyonso chaque dimanche maille za la kate une année sans maille maille bimaka nango te wana kaka boko fanda boye élection bo voter ngai bo voter na bi une année maille za la kate quartier Sola la commune ya Kisenso tozongi sikoyo na commune ya Kalamu et pas wapi papa 79 Eli député provincial ya bana Kalamu molobi ya solo héritier le vrai héritier de Etienne Tshisekedi de Mulumba ndeko na biso ridikala bana ya commune ya Kalamba yako kutala ye ezana singa moko ya mulai ya courant e bandi bana na kauka e kei 20 mai yolo sud yolo nord quartier wana basali ata un mois bazaka na courant te bakende komona honorable ridikala molobeli ya bana ya Kalamu bolanda na bokebi nyosu ndenga kitaki kuna koluka solution ete courant ezonga Vas-y, lui change de couleur.
Quand on est dans la campagne, on va laisser ce dingue. Ah bon. Je suis pas de là. eloko ezoleka awa donc mboka oyo balingi bazwa place nyonso na place oyo bakokotonga te bango batonga place oyo bacourant eleka basinga courant ya SNEL mais tomonaki tala basinga yango wana toye komona clôture ebetami o nani o promesse mutu aye awa na bato moko batonga station place bokotonga station bino bozomona te awa biloko ebele eleka na batio ya sep eleka place na basinga courant eleka singa courant moko euti kobeta semaine euti oleka awa bato mosusu na kauka baza molili sikoyo soki batongaki station lelo bato wana solution nini balingi bazwela bango tomoni chance grâce honorable géri aye alobi te boye te faut kodégage babiloko oyo nyonso alors tala bato nani est-ce que bato bakovivre na bastation bafulu banidi donc bozomona bato kaka neti bazoba to banyama na kati ya mboka oyo nyonso eza bamaladi oyo bozokokela biso place nyonso eza place ya kotonga te papa danki moto ebuki moto aye nango papa Jerry honorable Jerry mpo elongola batala singa oyo eleka ekenda bokomesi oyo ya biso azodefendre biso na eloko moko te puisque tozomona baplace oyo mokonzi na ye aboyaki ke bateka liso baplace mekta précaire yango baplace oyo soki papa Jerry ayaki te place oyo elingi ekangama mpe bateki mpe bazali mpe sasa toyeba nini ekoleka awa na place oyo akauka. Oui, merci Ndeko. Si comme vous avez clôture ezalaki certainement ezalaki esengelaki compagnie moko ingénieur, société ingénieur ya mpona bapapier. Une société pétrolière il fallait azwaki esika oyo ndenge leta amesanaka kopesa apesaki ye bazalaki na bamikanda na ye c'est vrai mpe na bandeko mosusu apesaka bazwaka mpe esika oyo na ndenge oyo leta mpe apesaki kaka meyaki osalaka ye leta apesaki ye lisusu azwa yango mpo asala nini station awa mwa ezwi mwa ntango bazosala su mosala wana te bamakambo elekaki tomonaki mwa ekomaki lokola bakomi na niveau ya parke alaye kosala ke snel aye koremarke ke babone ya yolo kauka kote kuna bango basalangaki courant pendant au moins une semaine alors eye kosala ke baye kodetecte baye komona ke courant na se awa esika oyo baclôturaki awa nde esika oyo câble wana elekaki ya moyenne tension étant donné que la poubelle est à la poubelle publique pour la voir alors Nel lokola isengi ke acha ba abonné na ba condition malamu il fallait ba bénéficier courant dès là ko découvrir ngo il fallait siko akini ko continuer na ba travaux dès na ba travaux ne sengi ke pour le kana ko buka iloko no ezalaki awa pour ko permettre bango ba sala mosala nani oyo apesa indingisi ba tonga station awa bon muta pesa ki indingisa awa toyoka ikaka balobi bato wana lelo bayaki balobi ke no baza na baavis ya urbanisme
pas chef de division. Et l'autre côté, parce que c'est qui moi, mon makelele yawa, n'a pas un quartier, vous savez, c'est moi makelele, n'a pas pas ici, et comme moi, mais comme dit ma case pour le bon. Comme on est dans la soupe nango, moi je sors de mêler de Chedaki, à toi que Chicago. Mais ma construction pour de qui va dans parquet, on dirait ba sombi bazali belé na Chicago. Comme on peut bezali te batana ba yaki awa, po bisela to ke ipena. Batanga kombo ya nani ya gouverneur, ya bonkomesse, batanga kombo ya chef de division ya urbanisme ya Vita. Côté mususu bazolo ba bourgmestre, wana ba bourgmestre na zoka ndé bazolo ba kande ngona. Mais ouais chef de division ngai mona guitare sur les lieux. Chef de division lui dit que non espace où va pêcher yango engine mais limite yani na poubelle wana mais notre grand étonnement ba dévier qui ba comme tina liboso na devanture ya ba mapa en place na ki oyo bango pe asoki yango na voie normale na maboko ya l'état. Merci beaucoup. Je crois présence na ngai awa ya liboso ezali correspondre kaka à devoir na obligation ya population bayaki komona ngai pour la situation ya courant na mai. Alors Nicolas Leki dans les cas qui na ba radio ya ba lokola ba Top Congo ba radio Kapi na ba chaîne mosusu to déplorer une situation ya courant na mai. Na mai na moni pe bande kwa réflexion baza ko réagir. Senga bango ba continuer davantage pour que la population a la certitude parce que bango ba bakiya na bango. On a problème ya courant. Snell ayokaki kolela ya biso donc y compris la population langa basalaki ba étude na ba recherche bayi komona ke panne ezalaki na niveau ya awa. Alors problème majeur ezalaki câble mer eleki na se ya poubelle. Non seulement la se à poubelle, et puis il y avait aussi on a évité que nous à quoi. Là, il était question d'autres essais qu'on a cultivé câble mer et nous on a mis le Snell. D'ailleurs, Bango Bassa au Congo on est en train de travailler avec le Snell. Alors, conditions avec tellement avec ma poubelle oyo. Ngai na ba électeur na ngai tosangisaki maboko toluki oyo tokoki kosala yango wana Snell arasure biso na butu lelo bana kauka mpe bana yolo bakolala na lumière donc naosala kaka devoir na ngai etant que élu na bango etant que bapité de vote na bango ekotaki évidemment naza moto Snell naza moto areki deso te efomema kaka maloba na bango place oyo esengeli mpo na nga nakontinuera toujours koremercier bandeko bavotaki nga na commune ya Kalamu nazalaka kaka député na bino ya coupe na lipapa nazalaka na makoki ya kosala te nasalaka kaka oyo bosengi bamoyen eza te force na bino nde esalaka mpe force na ngai donc kaka na coupe na lipapa wana nde tomekaka koleka mwa solution moke na babase soki soki lelo baélecteur na biso balali na courant osala bien mpo mai deja ezongi epuis nzambe osala kaka tokobosana te au-delà de ça tozosunga chef de l'état parce que chef de l'état kookita te mpo talaka tokotali bamai bambuli badoka mikeli te wana kopesa ye so misala makasi toza na kini mobeto gouverneur ya ville alansaki à travers baction oyo nde kopermettre ke kini mobeto ezala kaka te samedi bato baolongola matiti mpo babwaka ngo nulle part kini mobeto eza osi minda mpe ezopela insécurité elongwe bato bazotambola librement toza na période ya bafete tu vois tout ça ça fait partie ya kini mobeto je crois que la vision ya kini mobeto ese limité kaka te na bato baye samedi balongoli 4 sachets batelengani nango place ya kobwaka eza te non il faudrait que la conscience na biso à travers certaines actions tozosala te oyebake population se retrouver nango ou pas tu vois soki neti par exemple balingi basala station awa est ce que na environnement oyo toza na station te station eza deja mibale est ce que eza important basala station en dehors ya station bakoki kosala mpe loo mosusu te koza bénéfice même parc d'attraction pour la bana basakanaka mwa vacance de saison ya bobonani c'est aussi des idées on fait qu'encourager babienfaiteurs bato baa na mwa makoki basala mpe action pour que population se retrouve sala musala aza kolakisa ke peuple votaki nga esengeli nazala au service ya peuple mais lokola ye bavotaki ye
esengeli mpe azala au service ya population. Voilà comment on a une année à bino. Oyo aza kosunga biso eza Kala. Elia IDPS, Chéri Dikala. Oyo biso tokota na Kalamu. Azosala baction na ye pona kolakisa bana Kalamu ke azali amour na biso. Esengeli asala po Kalamu ezala commune o ezali commune phare ya Kinshasa. Kana bakisaka boya pona station. Commune ya Kalamu na ville ya Kinshasa la première to ana 15 stations. Commune anga bata station moko te. Ese bawo bisa mutu otake na commune anga bata station kuna. Soit que ça on anga ba on sala bien. Biso na 15 stations commune. Donc commune ba station bien bien Kinshasa commune ya Kalamu. Pas que non be kuna na ngaba. Ba dans station moto commune. Esengeli mpe toyeba nani aza koautorize bastation ekotaka na kati ya commune ebele boye. Tomoni bile bozosala mosala en panne oyo ezoconcerne quartier na quartier. Presque yolo nyonso bakauka. Mais pour vous détecter panne oyo nini esengaki nini ebandeki kocomplike bino. Appareil na biso ezali ya détecteur mais eloko ekase biso omoni fulo botiawa wana kusana tala fulo wana ewutaka na bino moko awa câble elekawa biso moya kosala eza te yango wana ele biso chance tourne lelo comme oza mpe na honorable na bino ya bien bayoka ekole biso balongoli mwa fou ya mwana mosali ya evase. Ngai napesi kaka merci ebele na Chéri Dikala. En tout cas na bandeli nano likolo na ya Fwachi président Beto Umela bato aboyi photo zala na bango. Mais bazalaki ebele tomoni moko te mais ayoki susi ya bana na ye. Aye alobi te boko vanda boye te boko vanda na salite te boko vanda molili te solution emonani ya Umela na ngwende na yo 2023 toza na yo 2023 toza na yo tokotika yo te Umela Beto ya Fwachi. En tout cas, merci Benga. Na eloko oyo honorable Chéri Dikala. Oyo asali biso na kati ya Kaoupe. La problème tozalaki nango tozalaki na problème ya courant. Dans les problèmes que nos cas de mer eleka na se ya bafulu oyo batongi lelo na Congo sans projet. Mais yango cas ezalaki na se. Mais tovandi ta molai molili. Donc lelo na bolingo ya Nzambe ya Chéri Dikala. Tati honorable osepeli na acte oyo ya sale par rapport ya koya lelo kozwa même dans atimola po mosala lelo esalama. Donc napesi mpenza merci mingi ya koloba mpenza eza te boso tozo remercier nanu député na biso ya Kalamu Chéri Dikala na susi oyo azalaki nango mpe na biso bana ya Kalamu ti makala na problème oyo toutaki kozala nango pendant 5 jours tozangaki courant en tout cas tozalaki déranger makasi na fulu oyo ezalaki place câble oyo ezalaki koalimente kauka ti makala ezalaki ya kobeba donc na makasi na biso mo tokokaki te kolongola fulu oyo na maboko yango wana toyei kosenga intervention ya honorable Chéri Dikala ayosunga biso ayeli biso pele nde esungi biso balongoli fulu nyonso ezalaki place oyo nde boyo omonake mosala oyo ndenge esalami boye. En tout cas motuya merci mingi kozopesa na honorable Chéri Dikala tomoni vraimen aza proche ya population toyebisi ye mbala moko hésité te apusani atuni problème yango ezalaki nene te atrouvele biso solution mbala moko. En tout cas merci mingi na Chéri Dikala oyo asali mpo na biso na commune ya Kalamu précisément na Kauka. En tout cas tokobosana ye te bamerci mingi akontinue kosala ya mingi tokobosana ye te toza na ye toza na mpe tokosoutenir ye kaka Nzambe asala na ye abatela ye apesa ye makasi ya koyeba kosala tu ya mingi koleka oyo asali oyo bana nyonso ya Kauka baza na nsima na ye. En tout cas coup de chapeau Chéri Dikala atikalaki kaka bongo te akendaki mpe kuna koakompagne makanisi oyo ya Kini Bopeto oyo mokonzi ya mboka akendaki koinokele kuna na bandali akendaki koakompagne bandeko ndenge ezalaka kaka mwa pau bapesa po ete nzela ezonga ndenge ezalaka bolanda bongo descente ya honorable Chéri Dikala vieux 79 molobeli ya bana ya Kalamu.
Donc, en tout cas, dans ce pays, c'est honorable Nabiso Eli à Kalamu, honorable Géry Dikala. Je ne m'attendais même pas. Maintenant, ça va salon à Mouké avec nos moyens de bord. Nous avons eu moi outillage. Mais tout le monde est présent, c'est honorable Nabiso Eli à Kalamu, Géry Dikala. Tous les liés, qui sont tous à moi, dans moyen à Mouké. Je suis tellement surpris, c'est le même jour. Vous allez peut-être que le mois prochain, mais le même jour, quand on sort la Moussala, tout le monde dit c'est elle qui sont dans l'outillage. Vraiment, et toucher moi personnellement, mais toucher dans ma casse. Maloba premier citoyen de la ville de Kinshasa Lobaki qui Bopeto donc biso ba jeune na matunge na honorable Géry Dikala avec la musa biso lisusu pour la osala lisusu salon ko ça biso vraiment bien a aider biso na d'instrument pour la salon vraiment nous sommes vraiment contents depuis que ça sumba suka à chaque samedi dans le salon pour finir biso etika la propre au final etika la propre pour que non biso tout ça la bien pour biso peut citer na biso à propre. Merci Bandeko, Balandia, tu comme Boindé Zalaka. Tu me dis que tu peux seulement point. Bon comprendre ni ko la ville la biso Kinshasa. Oh toi tu ngi na motema, nga lobi ka vérité. Parce que naza ni député, ni ministre, ni beaucoup mais c'est nommé. Naza na ningisa ba na Congo ba pesi na pifu ya koloba. Ne la lobby ba défaut. Nani aza la commission de suivi ya 100 jours à Mokonzamboka. OK kuna na nzela kisenso 100 jours ya Mokonzamboka batimoli banzela bandako ekokweya mutu akolandela bango azati batikali la triste sort na bango na lingeli ba comprendre nini ekotambola mboka na biso Congo place oyo batama bandeko bazana maloba komisa biso komisi yango kisenso d'état so komi na matete bazobela d'état wenze bon mata botala nzela ne mati homme 30 etikali kaka bongo mabele ya pamba to uti ko la sabino descente la mona somi ekolo Congo vous héritier ya tente sekedi wa mulumba bomoni ndenge atamboli kuna na commune ya Kalamu kure zongi esengezongi et pas ya bateau bazaki na esengote auti pe ko visiter ndenge misala ko sala makini bopeto kuna na commune ya Kalamu eli ya Kalamu ndeko biso Géry Dikala tikete kimi anzambe zala na yo etambusa ko pe ernyo sozali na makanisi ya tente sekedi wa mulumba to suki après mokolo malelo to kute mokolo malobi.